koluka yo. Epesa ngane makasi ya kolinga yo. Epesa ngane makasi ya kosalela yo. Epesa ngane makasi ya kolinga yo lisusu makasi. Bienvenue, banana nzambe nyaso. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Nazareth ba oyo bolingaka kolanda la valeur d'une femme. Oyo ekamaka vraiment na mama na bino Rose Anna. Zamba lola apambola bino vraiment bino ba o nyaso. Vraiment bolala kate. Bokomelaka mama na bino. Attends, comment na chaîne était, mais au moment où sorti un message, au moment où sorti fortifié, maman na yo, Zambalola apambola, yo bino bozo pesa ba témoignage par rapport à émission, Zambalola amon abino. Vraiment Zambalola apambola mutumoko vraiment, ayo kaka muteme betiye, so ki amoni mama Rose, vraiment Zambalola apambola yo, na ndaku na yo na makamona nyonso Zambalola amona yo. Yo oyo Peli susu, oyoka kamuteme beti yo na contraire, oyoki pasi, oyoki kanda, zamba lola, apambola yo lisusu, esiko zali, amona yo, ezali normal. Yesu masia apambola yo, vraiment. Yo oyo, ozwaka courage, ya ko linga, ko like, ko comment, ko subscribe, ko partager. Masia Yesu apambola yo vraiment, na musala nyoso so sala. Vraiment, ezali émission La valeur d'une femme na oyo ndekonanga on s'est retrouvé ya sika na kati na chaîne ezali Rosana Baka vraiment ezali chaîne oyo Yesu Masia a sala pour que esalela ye na ba façon ndenge moko azolinga melelo tozana kati na émission ya La valeur d'une femme kovanda pamba te cliquez point ya subscribe cliquez point ya notification pour que tango nyonso eloko nyonso ya sikeko ya ozala vraiment notifié. Masia Yesu apambola yo ndeko nanga, olala kana yo pongite, zamba lola amona yo. Lelo émission na biso La valeur d'une femme. Masia atiki bisote, aye lisusu kotia lisusu maloba ya nguya na monoko pour que toya ko partager yango biso nyonso vraiment. Nzambe na yebike akotika yote na kati na émission ya mokolo malelo. Soki vraiment thème oyo ezali ya yo, Yesu Masia apesi yo. Réponse moko na mokolo malelo oyo ekoki ko toucher pe ko sala musala vraiment tokokende musika te ndenge kana yebisaka bino tozwaka nyonso epa na Nzambe yende mokonzi na biso tokende koluka nguya na ye pour que akoka kosunga biso na musala ya mokolo malelo. Christ de Nazareth, papa na yepa na yo Jésus Christ, fils de David, l'homme de Galilée, on commence à mettre la parole. Yonde mokolo liloba. Seigneur, loba kuke bana na yo bayoka. Zambe na Israël, o yazali instrument na yo. Tikete yo moko sala oyo. Papa, molide ebikoto sa yo, kwete yo moko nde lumière. Tikete nzambe oye bakusala musala na yo, papa na mama oyo. Lilobe ko bima, Yesu Masia ekende po epasola kana mabanga, Yesu mwana na nzambe. Tikete osala musala na yo, na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Zambe amona bino lisusu ezali émission La valeur d'une femme. La valeur d'une femme, rendez-vous na biso Yesu Masia apesa biso vraiment pour que to ya ko bénéficier biso nyonso. Nalobaka biso nyonso. Poete Yesu Masia azali koloba, biso nyonso tozali koyoka. Mama na bino yeko bimisa, yepe azali wana. Zambe akotika biso soki mokete mokolo malelo. Vraiment na ba nyonso balanda ki biso la fois passée, boyoka ki oyo Yesu atiaki na mutema, ayaki koloba pona kotika pardon molili kolanda lumière kotika mabe kolanda lumière pote na kati na lumière ndoko za kimia ndoko za solution na kati na lumière ndoko tambola kokweya te kasi na kati na ténèbres okomisukisa na kati na ténèbres okokweya na kati na ténèbres okozinda kakaka. Même si ozali kozwa lokola na kati na lumière te, okozwa na kati na ba problème, na kati na difficulté. Mais aujourd'hui, Yesu Masia lisusu atiki biso te. Ye wana lisusu ayeli biso te moyo. Ezali ka mutuna. Te sens-tu humilié? Te sens-tu humilié? Ezali mutuna na yo. Ezali oyo zo yoka na kati na. Ezali oyo Yesu Masia apesi biso mokolo malelo. Vraiment tokende musika te totanga biso nyonso Genèse 3:21 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis.
Ce qui n'a qu'autant à l'issoussou, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Oyo ezali histoire oyo toyebi biso nyonso na Genèse ndenge Yesu Masiya atiaki Adam na Eve na kati na jardin. Atie bango tango asali makambo nyonso avandisi bango na kati na esika wana ya kimia. Me na kati na esika wana atikaki bango pamba te, apesaki bango mobeko. Alobi ete na makambo nyonso oyo na pesi bino na oyo nyonso bokolia, me oyo bokoki kolia te yango oyo, bosimba yango te. Apesi bango mibeko. Me totala ka mokolo moko toye komona mutu moko oyo azali mosusu. Aye pona ko détruire maloba, aye pona ko détruire mobeko oyo tata Yesu Christ Nazareth apesa ki bana na ye. Ye wana diable nyoka, aye serpent, aye na mensonge. Aye bisi bango contraire ya oyo papa aye bisaki bango. Mais na kisaki bango keze eloko ya mabe. Pona nini ayaki na eloko wana? Parce que azalaki na haine, parce que azalaki na amitalaki que oyo bato oyo bako bénéficier, bato oyo baza malamu, ye azali déjà assez échoué, azali rejeté. Mais tika ete nakende ko bebisela bango. C'est pour cela ayaki aye ko yebisa bango maloba oyo ezali contraire, mais eyebanaki eyokanaki lokola mabete. Après avoir bande kona biso kolia mbuma wana oyo bapekisa ki bango epa Seigneur, ba se retrouva ki ni sans bilamba. Mais tout le monde na poko moko Yesu Masiya azali koleka na kotala aye kokuta bande kona ya zutu bozali wapi mokonzi to batami bo batami pona nini tozana bilamba te. Nani ayebisa ki bino bozana bilamba te? Bien-aimé, bana na nzambe, Yesu Masiya ayeli biso liloba oyo. C'est parce qu'alingi biso. C'est parce qu'alingi onde konanga. Oyo se retrouva na problème, na situation oyo humilié. Ozali tellement humilié, on se retrouvé comme sans bilamba. Mais tout le monde tango totangi mokana na nzambe. Yesu Masiya malgré kanda zwaki, malgré makamunyo so salaki, mais mokanda na nzambe na 21 oyo totangi tomoni Yesu Masiya asaleli nanu Adam na Eve elamba bominyam, asaleli bango elamba alatisi bango. Pona nini alatisaki bango elamba wana? Pona nini asalaki makambo wana? Parce que monaki déjà que yazali nzambe. Amonaki déjà na nous penser à motoyo pourquoi asalaki makambo. Mais malgré alakisaki kanda comme il est papa, alobi malgré kanda nyonso na lubola tabilamba. Mokolo malelo Yesu Masiya ayeli biso maloba oyo na kati na valeur d'une femme. Pona yonde konanga oyo o se retrouver ni liboso na nzambe. Kasi okei ko batama. Tala bandeko oyo baliaki mbuma. Bakei babatami. Mais babosani que mokonzi na bakonzi Jésus Christ de Nazareth babata makayete. Baki makayete. Partout au kozala yaza. Azomona. Eloko nyoso ozo sala même na nkuku azomona na molili azomona parce que ye ndakela même molili wana amona ke molili a séparé na molili na ténèbres. Si kwa kozanga komona na molili ndengeni yoko kende ko bata manakati na molili wana ndeni nde soni wana bato wana bakei ko bata tango zokota na kati na soni. Okei ko batama tala musala ya papa wana tango ayaki ayebisaki bango malamu tango baliaki bakanisaki ke eloko tolia eza malamu mais baye ko se retrouver na kati na honte parce que sans bilamba c'est pour cela bakendaki ko batama soko zana bilamba na yo okotambola mais sans bilamba kokende wapi?
Metala malgré asala keloko wana akimi akei asala ki lisusu wana te. Tala na kati na vie na yo ndenge o se retrouver na kati na shame, na kati na humiliation, na kati na soni. Okomi kozanga neni meme makasi ya kosambela. Parce que nde oyo bit monene monguna zalaka nango. Na kosala nini na kobebisa pour que tango bakozala mosika na kokoka konsoa na kokoka ko bénéficier. Parce que mosika ozozala tala bango wana bakei bakimi babatami. Bazangi makasi ya kobenga tata, bazangi makasi ya kobelela Jésus Christ, bazangi nguya ya koluka Yesu kosenga ye nde yo pe lisumu oyo zanango. Ekimisio mosika na Nzambe, lisumu oyo sali, ekimisio mosika na Yawe, esilisio makasi. Matongi oyo zui, esilisio makasi. Si je ozali koleka nango ya soni, esilisio makasi. Okomi kobatama, okomi kokima mosika, meme na kati na batu. Okomi kokima ozo batama. Me Yesu masi alobi boy. Okoki kokima batu. Me kokima yete. Na kati na kobatama na yo, kendo luka nde Nzambe. Kendo luka Yesu. Tango tokotanga mukana na Nzambe tokomona na kati na proverbe ba yebisu que l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas humilité wana ya komikitisa oyo Yesu azoko yebisa biso lelo. Ezali humilité oyo bazako yebiso yo oyo na ye ko yebiso mokolo malelo. Nzela na yo ya humiliation. Yebisa Nzambe que tikete nzela oyo nga nazoleka humiliation ezala nde gloire pona ngai. Ezala nde élévation pona ngai. Ezala soni pona ngai te pour que nazala mosika na yo. Epesa ngane makasi ya koluka yo. Epesa ngane makasi ya kolinga yo. Epesa ngane makasi ya kosalela yo. Epesa ngane makasi ya kolinga yo lisusu makasi. Nde oyo il faut yebisa Nzambe. Ko se retrouver te na kati na humiliation o mikbomba okende kokima mosika na Yesu Masia. Yesu Masia ye wana aye na elamba ya nguya o ezali ye moko mobimba o ezali liloba aye kopesa yo. Tala humiliation nini ozoleka nango. Soni nini okomi kolata. Même si okokima partout. On a bien changé ville, na changé mboka, na changé boye, mais on ko changer eloko moko, mais oyo yeba ka ko changer, akenda ka ba ville na ba place nyonso, ayi changer makambo wana c'est Jésus Christ de Nazareth. Yebisa yeke tala elamba oyo latisa kingai. Ezalaki elamba ya kimia, elamba ya eseng, mabayibi elamba na ngai. Batiki ngai sambi lamba, ya kolatisa ngai elamba. Ezali elamba nini balatisi yo? Ya kozanga kobota ekomi nzembo na minoko ya batu. Yango nzembo ne kata na kate ya bota kate akoki kobota te. No. Zala na maloba yako yebisa Nzambe. Nzambe yo loba boye. Nzambe yo loba boye. Lakisa ye Nzambe. Nga esengeli na bota. Latisa nga elamba ya kembo. Yo zali na elamba nini olati. Yako kiko bala lisusu te parce que mibali nyoso baboya ye azali kaka bongo maloba ya bato eko kiko sala yo sala bongo okende mosika na Yesu Masia parce que bango nde musala na bango bazali ba jean ya mutu oyo yaki ko bebisa musala na bango esengeli kaka basala biloko wana kasi tango bazo sala bango yo lobake Nzambe zela oyo ngana zoleka ezali zela oyo ya humiliation mais tikete me mangana kati na gloire. C'est pour cela qu'il y a mon mokonzi. Atala ki alobi na tongi elamba, na sali bilamba yes, mais elamba oyo ko kite. Tikete na tika lisusu kiti na nga ya mokonzi ya likolo. Parce que musala onga na sala ki na kati na moto, eleki. Akei, atiki kiti na ye, atiki kembo, atiki bonzambe, akiti na se. Alati soni wana, oyo balati sakibana na ye na kati na jardin. Oyo soni balati sio lelo. Oyo soni bazali ko pakola kayo. Oyo soni bazali ko yemba partout ko kendo zoka kaka kombo na yo na monoko. Même si tu ne connais rien, oyo sali eloko moko te bazali na yo kaka na monoko. Otele maliboso ya batu, oyo kiloko za na elamba te. Oza na elamba esantu. Loba même si na sumuki,
ya kosenga yo lisusu kopusa na lisusu epai na yo kokende mosika te parce que bango musala bazali kosala ezali po bakimi so mosika na ye kima mosika na bato kokima mosika na Nzambe te kima mosika na mutu kokima mosika na Nzambe te atiki nyonso akiti na se aye kolata kozwa elamba na ye bapasoli yango alobitala na lakisi yo elamba oyo pasolaki elamba oyo benisi ngai miyo bapasoli yango lisusu kasi 3e jour kosekwa na ye asekoki na elamba ya nguya elamba oyo moto akoki kosimba yango lisusu te se elamba oyo nga na ekopesa yo elamba oyo nga na ekolakisa yo na kati na valeur Dieu nous femme Yesu Masiya peso elamba aloba kaka ndenge bazocholanga kaka ndenge bazotuka ngai kaka ndenge bazoseka nga ndenge Nzambe ozolevenga kaka ndenge ngai nakobota te Nzambe okopesa nga bana nakobokola na ndako nakokola bakozala ya ngai bakosilisa posi bakosilisa pasi yanga kobota bakobosanisa ngai Nzambe yo okobotisa matrice Nzambe yo kosalela ngai Nzambe yo kobalisa ngai Nzambe yo ko restaurer vie na ngai Nzambe yo kozongisa yanga mobali bayiba Nzambe yo kozongisa yanga esengo Yesu libota na ngai ko changer même si bayeba ki ya mabe mais à travers nga libota na ngai ekoyebama au nom de Jésus-Christ de Nazareth kopesa bato wana makasi te kima bato wana kasi kokima Nzambe na ote kima batu wana kokima Yesu Masiya te kende na nkuku ya bisa eba secret na nyonso aza papa na okobomba nini yebisa ye nyonso nde Nzambe ekobisa apasolaki ya elamba po alatisa yo elamba ya kembo tala mokili lelo ekomi kolatisa biso bilamba ya mabe tokomi kotala kotambola na baloba ya bato na monoko tokomi kotambola na bako tala baloba nga boy tala nga basinga nga boy tala nga batanga bapesa babiso bakombo bapesa yo kombo nini bapesa yo nani atinda na mokilo ata mama na ata papa na zalaka na pouvoir moko Nzambe na atinda na mokilo lelo se retrouver na nzela ya mabe pona batu lelo se retrouver na nzela molili pona batu c'est ça le but oyo mungu na yaki atala lobike bakima mosika tango bakokima mosika bakozala ba jonanga apesi bango kindoki abebisi bango atiki bango na molili kasi Yesu Masiya lobi jamais ngamba kila nanga ekosokola ekolongola molili ekolongola salite ekolongola nyonso ndenge na latisi bango bilamba boy nazoke nesusu kosokola bango na makila après bango kosokola na kolatisa bango elamba oyo bakoki kosimba lisusu te mama bénédiction oyo Nzambe apesi yo lelo bakosimba yango lisusu te koseka oyo bapesi yo lelo bakosimba yango lisusu te lobake Nzambe ngai nalati elamba ya nguya na yo ngai nanu nalati te nakolata zwa décision ya koluka Nzambe loba na kati na humiliation nga na zoleka ezala élévation pona ngai humiliation nga na zoleka ezala gloire pona ngai humiliation nga na zoleka ndenge nga na kotombwama ndenge libota na ngai koyebama au nom de Jésus-Christ Nzambe apeso makasi ya koluka ye Nzambe apeso makasi ya kolinga ye makasi Nzambe apeso makasi ya koyoka ye ya kotosa ye. Et reste celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera jamais confondu. Ne te confie pas aux hommes. Bato bakobete lo maboko me lobi bakobake lo lisusu mabanga. Tika Yesu Masiya otambola na ye. Tika ete Yesu Masiya oyoke na ye. Tika ete Yesu Masiya otosa ye. Linga Yesu makasi. Moto mokila la kisi ya bolingo. Bolingo eza na suka. Akosuki sakaka. Kasi oyo ya kolakisa bolingo eza oyo linga yo ya liboso afufa apasola elamba aya po apeso elamba oyo moto akoki kosimba lisusu te. Jésus Christ de Nazareth na ye kopesa yo ndeko na ngai soni nini ozoleka nango minoko ya bato eza kaka koloba oyo nyonso kosala bafinga yo oyo nyonso koloba mama yebisa bato wana loba ke nga kaka ndenge bozoloba nga wana ndenge Nzambe kotombola ngai kokima kima ba ville te kokima kima ba state te kokima kima ba mboka te kaka esikoza Yesu Kristu soka linga peso elamba akolatisa elamba ya kembo tikete humiliation na yo lelo oyo zoyoka ezala nzela na yo ya bénédiction soka ezala ki nzela na yo
oyo zoleka nzambe na ngai lelo na yebi que na kati na valeur d'une femme aye kopesa yo réponse komela lisusu masanga pamba pamba te kolala kalalaka bapongi wana ya komitika te yeba nzambe nazali na makasi yako ozosambela 30 minutes okomi kosambela 1 minute yeba nzambe nakokaki lisusu te 30 nakomaki na 1 mais ndenge komi 1 bakisanga même 3 bakisanga 5 bakisanga lisusu komisanga lisusu lekisanga même na 30 wana koma likolo nzambe apeso motema ya kolinga lisusu makasi na kati na nzela ozoleka kobetela montala moto moko zalaki na lobelaka moto moko zalaki na pembeni oyebi ke malobo oyo aye koyebisa soka nde aye koyiba yo elamba ya kimia elamba ya esengo atikeli yo soni akei alobi zela tokomonela ye non lelo lobake na kati na valeur d'une femme nzambe apesi nga réponse na koyoka lisusu soni te ngai nake koluka Yesu Kristu ngai naye kotuna ye mituna parce que na ye na mokilo epo na ye ndakela ngai nzambe amona yo nzambe akanisa yo ozoleka nzela wana na kombo nyonso ozoleka nango humiliation bato bakosala makambo bo bahumilie yo yebisa bango bozokosa oyo likolo aza moko Jésus Christ Nazareth oyo bozosala eza bino parce que oyo bozopema na kati na bino ezali ya ye oyo ezali Jésus Christ Nazareth alongola yango bokotelema te c'est pour cela akopesa nga elamba oyo bino bokoki kosimba lisusu te Jésus Christ Nazareth abotisa yo abikisa yo akangola yo apesa yo ya yo libala azongisa yo meba nzamba balisaka meme ndumba oyo ba akenda sango na basango abalisaka koloba te mibali nyonso basila baleka jamais kozwa kombwana te loba nzambe même si na leka na nzela oyo oyebi pourquoi na leka ngana yebi te peut-être mais yo oyebi mais oyo nga moko abatami nzambe kendo penga yepona ngai azali vraiment libota na yo bayoka yo na kombo mosusu bayeba ngo na kombo mosusu mabota wana ya boye mabota ya soni loba nzambe même pona ngai libota na ngai telema libota na ngai tombama elata elamba ya nguya yo moto akoki kosimba te il est Dieu il reste Dieu azanza tikete bato bachola yo kasi bapeso makasi ya kochola yo epesa yo nde makasi ya kosambela ya koluka nzambe kasi ya kokima te parce que moyiba yaka pona koyiba pena kobebisa Yesu Masia aye kopesa yo kimia lelo a restaurer o nyonso ibeba na vina a restaurer sengo ya kolinga ye a restaurer sengo ya kotosa epe ya kolanda ye yo kolanda valeur d'une femme vraiment partager émission betela moninga no lisolo koyoka soni te nzamba koyoka yo soni un jour fuka masambela mate makambo esimbi yo lele pa na nzambe luka nzambe même na nkuku akoyoka yo vraiment tozana ligne na biso ya valeur d'une femme préline yo ozoyoka kaka soni yo ozotala kaka ozo juger yo vanda kaka na musala na yo wana mais Yesu Masia na bawa bazoluka ye bazokutana na ye azosala tokumisi nzambe ligne na biso eza yaka tosambela yaka toluka nzambe ke yaka toyebisa ye nzambe balatisi biso bilamba ya kopola balatisi biso bilamba otoza nango te Yesu pasola yango Yesu pasola latisa biso ya kemu nzambe apambola bino vraiment kaka soki bolingo na ye ezali ko continuer na biso lisusu vraiment toza kaka awa tokomona lisusu tokosambela toluka ye pote yende nyonso tata na commission nzambe na bomo olobaki te boye pa nanga bazana mikumba ko toyebaki te tokozala na mikumba olobi te papa toyeba na yo parce que yo oyebaki te tokozala na soni oyebaki tokokuya bakokoka te liboso na yo c'est pour cela valeur d'une femme toye Jésus Christ de Nazareth na moto oyo nyonso akolanda yo éternel à se retrouver na kati na humiliation na kochola mana koseka ma Seigneur kasi yo luka kaka bato wana bachola maka batuka maka kwete bazaya yo okenda ko luka bande konanga na kati na jardin éternel azangi makasi ya koyeba na yo Yesu kendo luka kendo benga luka ya Yesu na kati na masanga na kati na ba na kati na kinduka na kati na kindoki yawe kendo kota parce que ils en savent éternel Dieu des armées oza monene na bawe batale na kayo
oza monene na bao balukaka yo nzambe oyo nyonso akoluka yo na motema motutami Jésus même na nkuku Seigneur Yesu Masia tika toyokela ye mawa osala ye bolamu oza nzambe na kombo na Jésus Christ Nazareth amen nzambe alola pambola